Un wagon de pensées et de fleurs que nous, ta famille notamment, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents et ta famille artistique t'offront. Mais nous gardons ton sourire, ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Cependant, pour nous qui restons, tu laisses un vide immense. Comment ne pas regretter l'ami fidèle, père aimant, fils modèle, le collègue agréable et joyeux que tu as toujours été. Je ne saurais terminer mon propos sans pourtant dire comme l'écrivain français Roland, chacun porte au fond de lui comme un petit cimetière de ce qu'il a aimé. Aujourd'hui, tu viens de prendre ta place parmi ces êtres chers à nos prédécesseurs. Adieu, Papa Dadi. Nous ne t'oublierons jamais. Nous sommes tous passagers d'une même destination finale, chacun en son temps. Je vous remercie. Pension T, et bien à la fin, et vous allez donc faisons un effort. Dans un système, il y a l'unité dans la diversité. On sait l'unité, c'est que nous voulons. Et là, on dit que mais comme on dit, na ba accessoire, na ba tubakoki, na ba ngope, kozala na kamwa ba idée, bakoki kozala ba idée. Mais toye baka l'essentiel. Bana balancer na biso ba mikolo. Bana ba ye awa likolo, ya na bango zolo ba discours, bango ona sima wasani ni bazaya ko simbana. Bango nyonso ba simbani. C'est pour montrer que ils ont aussi une unité. De moko, on a un message, batindelo biso la mikolo, tous à la gauche. Voilà, voilà, tu peux accompagner bana, bazonga na bango bazo place. Merci pour ces mots. Voilà, les enfants sont en train de descendre. Nous allons à présent faire appel. Posé. La famille présente ses sincères excuses. À vous tous. Nos sincères. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasa dewe. Nela sabe, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mabe, nasa lefo na kamala dina bella, kaponga nasi nasa dewe. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis musicien na tout baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard.
ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Hé Zambé Tolobate Hé Zambé Yo Otani Ozolula ya bato ya yo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Pour adresse ya kosomba pomade awatoza. Pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pona kovimisa bamole, mipende, sinapetolo. Somba gamme ya pomade awatoza. Mase yango na baparti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade awatoza. Moi ça va pas comme une qui bokon. Na pomade awatoza. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Yo bakoki kozwa place awa ekozala malamu mingi baya na pona kombo ya bandeko mosusu to rendre honneur na ndeko na biso atiki biso. Présidente GLM tozomona bino ba président boya tosala honneur na ndeko na biso bosala penoki po tant tozolandela. Présidente, vous venez vite aussi ce programme. Espace Ezalina Nokotoya. Pas de ton vivant, l'homme généreux qui savait cultiver et entretenir l'amour, la fraternité et l'amitié. Rappelant souvent la joie autour de toi, en blaguant même sur ton lit d'hôpital avec les infirmiers et ceux qui ont eu l'occasion de te voir à la dernière minute avant ton décès. Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs que nous, ta famille notamment, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents et ta famille artistique t'offront. Mais nous gardons ton sourire, ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Cependant, pour nous qui restons, tu laisses un vide immense. Comment ne pas regretter l'ami fidèle, père aimant, fils modèle, le collègue agréable et joyeux que tu as toujours été. Je ne saurais terminer mon propos
sans pourtant dire comme l'écrivain français Roland, chacun porte au fond de lui comme un petit cimetière de ce qu'il a aimé. Aujourd'hui, tu viens de prendre ta place parmi ces êtres chers à nos prédécesseurs. Adieu, Papa Dadi. Nous ne t'oublierons jamais. Nous sommes tous passagers d'une même destination finale, chacun en son temps. Je vous remercie. S'il vous plaît, si nous pouvons applaudir très très fort pour ces mots des enfants. C'est tellement émouvant. Mais si nous remarquons, le moni message oyo bana balancer na biso ba mikolo. Bana ba ye awa likolo, ya na bango zolo ba discours, bango ona sima wasai nini bazaya ko simbana. Bango nyonso ba simbani. C'est pour montrer que ils ont un signe à unité. De moko, on a message batindele biso ba mikolo tozana gauche. Voilà, nous voilà, tu peux accompagner bana bazonga na bango bazwa place. Merci pour ce mot. Voilà, les enfants sont en train de descendre. Nous allons à présent faire appel. La famille présente ses sincères excuses. À vous tous, nos sincères remerciements, que Dieu vous bénisse. Ezali journée internationale de théâtre. Tobanda qui déjà ko préparé yango pour le 27 mars tokosala événement jamais réalisé na RDC au niveau ya mobilisation d'artistes comédiens et organisation na bango. Tokataki po sango ya mabe eyelaki biso sango ya mawa ya ndeko na biso di dadi oyo aza kozala na biso pe elongo. Donc lelo eza mokolo ya mawa mingi po ndeko na biso oyo atiki biso alandaki voie oyo Nzambe atracelaki ye. Yango wana bomoni que tango akoti na monde ya théâtre pe ba série na ndenge aza kolinga yango pe aza kosala yango pe ayebaki pourquoi ayaki na monde yango aza kosala mosala na ye na ndenge koki pe à convaincre public et ça n'arrive pas souvent. Pour Okokino Kobanda 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais oso marqué na yo pété. Attaque l'action à la télévision. Donc, dès qu'on a vu ce dadi, à Sali, Oyo, à Kokaki Kosala, pe, dans le Penzamba lobby que Ekoki, pe, Ekoki, Yangwana Tozali Awa. Lokola Tokoki Koloba, et loko mokote na volonté en Nzambe, Topesi Kaka, merci, Nzambe. Ndenge asali makambo na ye ndenge alingelaki. Mais na niveau na biso ya musala na biso toza na trou munene parce que dadi azalaki na lignée ya moko na biso amarkaka pe histoire ya musala na biso ebale mondial ye pe azalaki na bakombo ebele ebale mondial mfumu kinlaza bakombo ebele bele mwana mbenza mfumu na donc bakombo ebele ndenge pe dadi alandi. Donc tango dadi ebale mondial atiki biso mutu ya bandaki yango deja ezalaki ndeko na biso Mundweri atiki biso dadi azu flambeau wana pe à défendre en ce que Dali Dadi vraiment idée ya ebale mondial et yelio tala que Dadi a tiki biso donc idée ya ebale mondial to yebite
soki nani akoya kozongisila biso yango. Alors tozosilisa kaka mpona kopesa merci mingi na famille. Je sais que ma problème ezangaka te, mais comme on dit, c'est mieux la fin et l'oko que ebandeli nango. Donc merci na famille. Tozo encourager famille Mobimba, surtout bana oyo bakozoba occasion d'une manière ou d'une autre mpona koaider bana mpo ezala kaka mbongo te, okoki mpe kocontribue ya kofaire inscrire mwana moko na école moko boye selon baaptitude ya mwana. Donc il y a plusieurs moyens ya koaider bana. Tozopesa merci mingi na artiste comédien nyonso pour l'unité de vue. Atako babémol mike et kokaki kozala, mais du moins on se bat et on va continuer à se battre pour que batuna batu bayeba que nous sommes dans un monde où nous exerçons musala moko oyezo senga tozala na discipline moko vision pe moko po musala na biso ekende liboso. Soki tozokanisa te tobunda te biso moko mpona kobongisa to zwa mbanu na musala oyo tozosala lokola mpe tozalaka na pension te, eh bien à la fin ekozala kaka Donc faisons un effort tozwa na système ya l'unité dans la diversité. On sait l'unité, c'est que nous voulons. Et là, on dit que sala. Mais comme on dit, na ba accessoire, na ba tubakoki, na bangope, kozala na kamwa ba idée, bakoki kozala ba idée. Mais toye baka l'essentiel. Toye bako protéger ba misala na biso. Je demande pour la dernière fois. Bomoni ndeko na biso dadi auti kotika biso. Asali musala mingi. Tosenga pe lelo susu nazo senga. Et puis nzamba asali sabiso que lelo est la dernière fois tozokuta na pona bibembe. Vraiment obandeko bazo bela nzamba sala tout à guérir bango parce que nous avons besoin de travailler pour le pays. Yango wana ndeko na biso dadi azalaki pe na ba réunion pour ANTPC to sala ka ba réunion pour nous sensibiliser batu na makambo etali musala. Soki azalaki na Sokoda mwasi na ye na bana tous les 6 mois balingaki bakende kotusha kambongo. Bon, chaque jour na ba réunion ANTPC tozosenga ba artiste comédien bakende ko s'affilier na Sokoda. On ne sait jamais. Mais biso parfois. J'espère que mbala oyo boko yoka et que boko kende pour que pendant que vous vivez, au gagner pour na musala na yo le peu qu'on peut donner et salisaka. Ce qui peut au tiki mokilio yo moi si na bana va continuer à bénéficier na ba droit d'auteur, ba droit voisin. Je ne sais pas combien de fois il faut na lobango le sous. Merci mingi pour nos artistes comédiens, bonne mobilisation, bonne discipline. Tolinto comme na partie à Souka. Oui, que peut ça parfois vertige, to kota na loyenge. Toza na matanga, tant tozo kende cimetière, même bisika peut-être kokutana, to bossa na te que toza na matanga. Alors le kola biso artiste comédien, toza na hymne na biso, toko yemba yango, bandeko oy bazabi. Merci, artiste merci Mingi. Voilà, là c'était le mot des artistes comédiens.
être sanctionné par l'hymne de l'ANTPC. Félicitations aux artistes et aux comédiens. Voilà, ils sont en train de descendre. Là, je vois Jelem, président Goma, Zakala, Karine Pada avec sa chaîne YouTube, Karine Pada TV, Okapim de la mode, triple artiste, Mao, tout le monde sont là, ils sont en train de descendre. Voilà Tony, voilà président Ali, ils sont là, Baptiste Nance ainsi que la nouvelle génération pour montrer l'unité au sein des artistes et comédiens. Et le Niakala qui représente le groupe Chichot, tout le monde est là. Dans une de ces chansons, la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Donc ça sert à rien de se faire du mal. Voilà, dès qu'on fait, voilà, tout le monde. À présent, nous allons passer à une autre étape. Merci à Thiego, président Thiego, Yogasson, d'Interforce, le groupe SINA représenté SINA par Belinda. Merci d'être là. L'USPOL Fondation par Pico, Vivian, Manu, Mélanie. Voilà le groupe Bouillon de Gauche. Il n'est pas les mêmes représentés. Merci. Voilà, nous saluons également l'association des anciens footballeurs. Avant de continuer la cérémonie, faites la bien. S'il vous plaît, si vous venez en retard, il faut aller à moi. Moi, ce breton, yo Fanny, Tolinga. D'être là, Lisbonne, Fondation. S'il vous plaît, le pasteur Azad de Zoawana, le pasteur Victor, a commencé un moment pour Bana. S'il vous plaît, tous sur le protocole, tout libéré, vraiment éthique à la vide. Éthique à dégager. Merci d'un protocole. Félicitations. Ensuite, tu ressembles à la ponatina la bana. Et ensuite, tu ressembles à la ponatina la bande de Goba Botama, Natadi di Kambala. Nazobeka Bassan Nanzambe, Bisika Ebele Bibino. Opusani, Tosambe la pona, Maman Nabiso, te fait rompre le mariage. Merci Merci.